Ce qui est président Fachi a se décidé avant Nakuna. A ebinde ni abongisi makamna. Mobutu azaki wanati. Mobutu azaki awa. Il y avait la paix. Ce président Fachi a kende kuna. C'est qu'à ebinde ni ame makam. Nous, on doit beaucoup prier pour que Nzambe appelle sa capacité makasi na président na biso de façon que le vrai problème où est ça là que ba guerre en esilate aye bango ba traite on a nous sur bazana mbo baza la dénoncer pour que ngana on soit reloko moko. Quel est le secret qu'avait Mobutu pour que Nathan aye makamwana ezalate? Est-ce que Congolais a quoi mande connaît Congolais bongo? Moi je pense pas. Au temps de Mobutu, il n'y avait pas ces problèmes. Moi, Mouké, après Mobutu, nous avons vivre Makambo. Dans le régime, il y a président sortant, M. Kabila, c'est pendant les 18 ans qu'il a fait ça, il y avait toujours des bruits de guerre de ce côté-là. C'est depuis 1994 que les Américains ont un projet à balkanisation. Donc, Bakabola Congo a 5 États. Il faut que la guerre, et nous avons un peuple qui est isolé, d'abord, ça fait très mal parce que au bazo kufa, baza penza bande konabiso ya Congo, et zanango bisote batutopona qui tozana ki ça bango bazala kuna. Mais le comble est que bazako boma bango. Et puis ce qui m'étonne d'abord, bazo boma bango, bazo filmer, ba otinde la biso. Merci beaucoup Nabandeko tout bakolanda biso na 3W Congo France. Merci na mon boss Mesedi Dipumba, merci na ba partenaire nyonso soutenir biso papa Léon Banze Ben Mok na kati Allemagne, papa moko za costaud na pesi maman Lili mbote na kati Allemagne wana. Merci na bandeko tout ovima ba partager ka émission na biso bandeko batala ka biso na politique ma nyonso oyo lekaka na mboka na biso sembola ka bino mais tout oyo lekaka na mboka na biso ya mabena malamu toloba na kati ya Congo France pour na kolakisa bandeko bali banda soki ya mabe ezali ya koloba to koloba so ya malamu eza ya koloba pe to koloba lelo to kosembola na mwana mboka pasteur Chibin o aza mosala nzambe to mekama ko tune ba question o e ba tebele pe bazo komela ngai lelo tozo mona guerre na est aussi la te ba mama bazo kufa bana bazo kufa to kosola na pasteur Chibin masalo ze bele to kosola mais to simba na place na pasteur Chibin bonjour. Bonjour artiste Mona. Lelo toza kati ya bureau no to boto sa émission libanda pour ba tebele bazali banda ba kozela yo pour na oyamba ba pour na dossier mama nzambe boni na nous santé pasteur Chibin. Ça va très bien. Lelo pasteur Chibin to loba vite fait lelo tant ozomona ba ndeti ba image o lelo zoleka na kati ya est to mona bazo boma bato teki mosala nzambe o salon. D'abord ça fait très mal parce que o bazo kufa baza penza bande konabiso ya Congo eza nango biso te batutopona ki tozana ki ça bango bazala kuna. Mais le comble est que bazako boma bango. Et puis ce qui m'étonne d'abord, bazo boma bango, bazo filmer, ba otinde la biso. Donc c'est là où je trouve que Babylone quoi les a politisé. Et ça pour nanine. Tant au monde par exemple moi si bakate kingo to bakoti nzete na sexe, bakate libele tout ça. D'abord ça fait très mal. Comment est-ce que Congolais a quoi mande connaît Congolais bongo? Moi je pense pas. Au temps de Mobutu, il n'y avait pas ces problèmes. Moi Mouké, après Mobutu, nous avons vivre Makambo. Dans le régime, il y a président sortant, M. Kabila, c'est pendant les 18 ans qu'il a fait ça, il y avait toujours des bruits de guerre de ce côté-là. On ne sait jamais. Le président Fachi a pris le pouvoir, ça fait maintenant 2 ans, 3 ans au Kende. Tout au départ, il ne pouvait pas directement attaquer Maramba Est.
Pourquoi? Parce que au départ, il croyait que coalition et que Singapour qui avançait Mboka. Or, à la fin, on a compris que la coalition est un blocage. Et Longwe, c'est à peine 2 jours de gouvernement vendu. Nous espérons, personnellement, par rapport à mon analyse, le président Fachi Bazabana ya un père. Avant IDPCA, Papa Tshisekedi Azaki, c'est les grands amis à Mobutu. Ils connaissent beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Nous espérons, je peux quand même anticiper par rapport à cette question, et ça n'est tellement pas si, ça nous fait très mal. Mais on doit maintenant réfléchir au temps de Mobutu, et ça l'a quitté, et au comment. N'a qu'un peu loin, la vidéo, c'est depuis 1994 que les Américains ont un projet à balkanisation. Dans le Congo, on a 5 États. Il faut que la guerre, et nous avons un peuple qui est isolé, c'est ça le vrai problème. Le vrai problème, il y a un mais tant que film c'est que na source que on a déjà monté au master ça filmer ko kata monté filmer na source lo mo ba filmer pour ba tinda zo ba congolais pour et puis ça bobangi pour na image moko bo. Et ça problème il y a média. Tout ça sabotage. Té sabotage, té ça problème il y a, je pouvais dire les années. Ba image ba tinda biso ça explique beaucoup de choses artistes dans sens. Comme Bango Balingi va occuper le secteur, je pense que nous sommes tous témoins à Maramba Minembwe. Vous comprenez? Les Rwandais, les Ougandais, en complicité avec les Américains, y compris d'autres Congolais traîtres. Parce qu'on a toujours bagane côté. Ce côté, image soya. C'est une image au monde. Soya ba ebisio kende côté no kende. C'est-à-dire ebangisa bato ya okende kuna bato baza kuna bakima kuna po bango moko basala nango comme eloko na bango. Mais attaque na vidéo moko aloba ke boye debiso bo sela président tonga salaka a prétara serment la kaka bato a kovanda kuna pour maîtriser situation kuna est. J'ai appris ça mais je n'ai pas suivi le discours du président na yokango. Alors, ce qui est président Fachi a se décidé avant Nakuna, a ebinde ni abongisi makamna. Mobutu azaki wanati, Mobutu azaki awa. Il y avait la paix. Ce président Fachi abakende kuna, c'est qu'a ebinde ni a makam. Et puis je sais, ma bemuke komele ozate. Même Monesco basuba obayaka awa pona kotia pe pona kotia kimia kuna ndeti le loba tsaka kimia te mais c'est Kabila lobaka ki déjà Monesco baza bato to longola bona katsa mboka bato baboyaka mais le to moni bango mo ba yo senga su mais c'est Kabila lokatsa pe kuna na katsa Monesco bato yo ngakutu banda Monique e ya na mituna ka déjà nabi et loko nini Monique e salaka kimia na mboka place nini na mona période moka ka awa na baka yao baseka ba trouble mboka ma wa élection entre ya papa Etienne Tshisekedi na Kabila hein tant ba nonsaki wana mutu ya nini oti ya masasi nani mulunda sengo imulunda tant ba nonsaki ndeka peuple et tomboka kiwana mama awa batu baye ba otambola marche ba kende ti parler du peuple ngamo ko témoin na moi pendant que Monique a calmé ba c'est pas attendre Monique OK ça va Monique a ko accompagner biso et humilité ba ninja ba bimina ba moto na masasa ba beta masasa bu portant ah c'est là j'avais compris que te bato ba pour na peuple té so ba ça qui pour na peuple il a fallu ba accompagner parce que le peuple a besoin bon non élection en 2011, je crois. Les attricages que M. Kabila a quitté, Papa Tshisekedi Mutu a Zouaki. Parce que le peuple a Wakaka, Mataboy, et vous me l'a quitté. Tant Monique on était sûr que, ok, on m'a dit, nous décidons de parler du peuple.
15 minutes c'est trop. Baninja babimina masasi babeta peuple tout panza en cascade. Depuis ce jour-là, j'avais compris que ces gens, ils ne font rien pour notre peuple. La preuve, yango. Bazakuna. Depuis Baya, depuis Bazala. Guerre continue à Kazi. Comment Bazarani? Est-ce que ba chef coutumier pe bazana na liloba mo ba ko loba pe o guerre ko si la kuna pour chef coutumier pe no mona net basala elo côté. Pour chef coutumier pe ba ko za la pe ba lobby te ba chef coutumier zo contrôler za village place moko boule. C'est au moment où poser question très tu as trop réfléchi. La question m'a cassé belé pour Barbara ba ma belle za ba chef coutumier. Neti biso ezaka ya baumba mais est-ce que bako si sanzala ya mboka nde biloke mata bako si sanzala nde mo pe na kuna basa ne lokol bato ne za babilo moko trop politisé, ça n'a rien à voir na niveau ya ba force ya ba coutume te parce que e osenga sikoyo ba guerre to mandoki beta bango sikoyo ba mandoki te mana ntsema mekaki bangu ba monde suka te so bandika enso ba ko sangala ba chef coutumier ba lobelo mo par rapport ma belé o mona pe bokoti bo mona ka mai na mai bo mona zamba na zamba bo ba mekana tota nano nga mo na contester ça te mais ba mekana to ba pasteur bino boko sangana bo sangani catholique bo sangani kimbangriste bo sangani ba musulman église de rêve bo sangani par rapport ma bondele o mona pe ba toana musu ba ko mona susu ba mo beti munduki bo mona munduki ebete sute. D'abord, l'écuménisme, c'est-à-dire que sangana biso nyonso wana toko salon ka ko sengana nzambe moko abunda somono mabele babundela ngo kaka bana Israël na ba palestinien tilo babunda ba wela ka mabele mais to ebike bana Israël ni bana nzambe poni mbala mote na ba prière no so basala mbala moko. Donc, le maître des temps de circonstances est Nzambe. Yemoka yebi, na tango ya bongisi ndeni ni akosala makambo. Quant à nous, on doit beaucoup prier pour que Nzambe appelle sa capacité makasi na pression na biso de façon que le vrai problème où est ça là que ba guerre en esilate aye bango ba traite on a nyonso bazana mbo bazala dénoncer pour que ngana on so ngare loko moko. Quel est le secret qu'avait Mobutu pour que Nathan aille makamwana ezalate? Baye ba secret ngo. Au moins tout ali lelo. D'abord, tous en a armée à makasité et puis tous appelle ba armement à makasité. Somona. Ba soda nino baza ba ko no bunda na est wana. Bana ba ko talo bi na armée ba ke no kufa kuna. Ba police ba okele ba okata maboko ba okata makolo ba ozonga ba inapt par rapport à mbongo te so ba zui so ba salaire a bien ba mbongo be ba obunda pe msuma te ça comme d'abord il y a formation ce qui est sûr na 18 ans oyo yo ebisanga ba soda nini ya makasi penda nde tondo mona à l'époque de Mobutu ba berin vert ba berin rouge tout le monde a ba sonso ba ba formation ba Israël la place belle wa biso ba kena wapi bana amour baza ba uta formation place ni na est non. Donc lelo merci to continuer to sur la pasteur Chibin par rapport ya makambo zo le kana mboka na biso to simba ba bibele to so na pasteur Chibin merci na bato ebele ba continuer kolanda biso na bato ba benga biso omoni makambo lelo ezali moi passe omona bato ba otinda zo ba vidéo bolo ba mambo zo le kana este bolo ba tokoloba mais ba konza mboka na biso nde ba ko yede biso pona bande ko na biso pe bazali banda o bazana makila na mai lokola biso o bana poso lokola biso tant to mona bazo sasa bango lokola banyama bazo boma bango ezo sala moi passe to continue passer Chibeto meka ko so lebele passer Chibelelo to moni Willy Bakonga ba otiko zongisi na mboka na so azwi na Braza bazongisi bazongisi te bakangi ayibi ekenge mbongo kele na mbongo bazwi bazongisi omoni ezana bato ebele Yazaki ministre non comment expliquer tu peux partir avec beaucoup d'argent comme ça na Braza bana okende wapi mbongo na ye moko akena so mbongo na ye moko akemi so ne bongo azongi pwana et puis bakiti na avion okita pourquoi toi tu as juste ça la makambo nango toyeba qu'est-ce qui s'est passé pour te prononcer bien
tobo ito anticiper. Si comme ensemble c'est pour qui mais to ensemble c'est pour akenda ki na mbo. Eh ben toi l'état de droit. État de droit ndeko yebisa biso. Au moins net procès sans jour ya makamba mais c'est quand même. Tu es bien qu'il y a eu détournement de fonds. So oya yepe o pia justice hein et au pia biso terme. Auto on a exploité na émission. Mais zo bangisa bango te bako ki mane za ba 20 ans na mtezo kimisa bango ba lo mweso bima 20 ans 15 ans. Baza batu un baza na souci à peuple te. De deux balingi te ko tchama boko pour na chef de l'état à réussir mandat na. Parce que bazaki batu penza ba na souci à peuple. Et bien là tu vas partir avec ça pour aller où? De deux na position bané ko occuper bien que déjà mon peuple qui me sait que mon peuple il y a gouvernement union sacrée. Baba d'ailleurs qui ba ozala raté. Somona. Bon, na mizo la kwanga na ngai na kende. Mloko nzamba bolingo. Nde babara la voix de Dieu sur la voix du peuple. Peuple zoli là. Artiste Mouna ba imboka de partout. Peuple congolais on souffre. Surtout na minute. Biloko matita. Les temps sont tellement durs. C'est le moment où Koutuke ba meso fa ba bilu ba konga ils ne peuvent jamais poser ba acte au bamba opposé wana. Alors tout ce kaka ndengene justice ekumba makambo et après nous allons vraiment bien parler sur lui. Mais ndeko ye mo azolo ba rosamba mais ba te ba dossier pe ba msu ba na kati ya makambo wana. O mona te so ba ndo fungola dossier ba toujours capé par rapport on est toujours comme basango na kati wana makambo basango pe ndeti za na kati na se wana. Oyebi ke kutuso elonga na kosenga na monsieur lui bakonga son excellence tango rosamba soki ezali singa matembele fungola singa moko tanga bakombo ya batu nyonso par rapport ya ndenge bakosambisela yo na makambo ndenge ezali kobomba no mutu moko te. Ça c'est un conseil. Pourquoi le nom de la personne qui est sali est d'abord kombo na yo. Alors tu peux jamais cacher quelqu'un lequel au peut-être bosalaki na ye coopération tombo en ezalaki betam 10 milliards to 10 millions. Bokaboli 5 personnes. Yo na 2 millions na onde vérité ko bakangio. Tanga bato nyonso. Il faut tanga bato nyonso sans exception. Parce que baba sango pe baba ça implique pour par rapport au avantage en mboka na biso. En tout cas sincèrement moi je dirais non. Pourquoi je dirais non? Basango bazo bakisa impliqué pour l'avancement ya mboka. Na mandat o ya Fachi d'abord surtout zui na mandat ya monsieur Kabila ba organiser ba marche belé ba tubele ba kufaki. Alors pour na ko organiser marche pacifique il faut quand même selon consul na biso l'état a l'informer pour na ko assumer sécurité na protection ba. Na yebite soki ya bango ba informateur ça je sais pas. De deux na mandat ya Fachi bato bazo teleme la gratuité bato liboso bango et pourtant entre guillemets selon doctrine na bango ba bala te ba bota te il faut baza kuna souci ya bana batango fele et puis depuis ba missionnaire catholique ba ya awa oyebi ba espace combien bango ba okipaka ya bango moko ya minene ya ofele. Alors batin belé bazana be école bo pito biloko ebele bo ofele biloko ebele na mboko oyo kaka année oyo kaka o basengi likambo gratuité nde bango nde mbongo nyonso aussi là. Non côté mais élection na eza nango bango baza loté ata ba telemi ata ba lobby mais c'est le côté bango baluka monsieur Kabila longwa te bango te par rapport à marche na bango. Non bango te constitution de mtelongola monsieur Kabila parce que faut ça 3 mandats te ya bango te pression baka ya catholique ba marche na pression biso na bango il dépasse pas à la marche ba parti msupe ça la marche ba sangana ba ça la marche et ça bango te parce que ba marche na bango et aboutissait ba suka ba bomi ba tout ba boki ba lacrymogène. Ah, pour Saint-Michel Bakota qui te mouni yango.
c'est pas encourageant. Hein? Acte police à Sala qui a côté dans cette église, en tout cas là, c'est pas encourageant. Mais banani va pousser bon tu vas commander et ça va ngomoko. Jean-Baptiste va attaquer Moutou pourquoi? Parce qu'il ne savait pas parler avec le roi. Jean-Baptiste s'est connu prophète il y a tant en avant Jésus-Christ. Mais pour ne pas attaquer Moutou arrogance nae. Eh ben teri mokonza mboka papa neno ante. Tant ba okate Moutou nzamba zaki to zaki te nzamba zaki. Tu vois? Mais tant au prophète Nathan, David du roi Salimabe, va n'attaquer à Solina nenga sagesse. Tala Moutou moka zui ana mwasite moko osusu wana na basi 1000 aramatisko wana mwasi moko abomi abotule mwasi de non iko sala matin ay mokonzi na sala ngozayo devant mokonzi il faut que la Bible dit toute autorité vient de Dieu. Sur autorité pas nzambe biso ba basali nzambe on peut jamais inciter le peuple na révolte na rébellion non église est toujours au milieu du village. Il faut savoir poser tes actes. Par rapport à ça moi je dis non bazo contribuer. Oui, baroza na makanisa mana mpona kosunga mboka, mais procédure, leur façon de procéder. Eza malamu te. Eza malamu te parce que est-ce que lelo tokolo baki sokozan likanisimo ko teke mosala nzambe okopesa conseil na président so facha ndara émission to osembole lo mo bokolo est-ce que lelo ba aner ba police ba nini nyonso est-ce que effecté pe baroza na 4 par rapport au monde à monsieur Willy Bakonga na 4 qui mbala moto sukaza bois pour comme le 3e et l'autre nkolo ba mokonza mboka non mokonza mboka mon président notre président Félix Antoine Tshilombo là avant de lancer le message à son excellence monsieur le président j'aimerais d'abord conscientiser le peuple congolais de savoir que il a d'abord un grand travail. Et là, c'est important, il a fallu gouvernement Sanini et Bimi. Dès gouvernement et Bimi, connaissant aussi passoire où ils ont la frontière. Ministre intérieur Azali, il sait comment renforcer les frontières. Ça, ce n'est pas le travail du chef de l'État. Ministre intérieur Azali, où il s'occupe pas de la frontière. Corruption. Ndo moni ezeloko oyo to combattre ngo malembe. Basodo bazalaka na saba mai kuna na ngamba ba braza na noso. Yo kanisi so ba PC par exemple $2000 aka mutu. Ya fanda na mai wana tamsusu po ya kuzwa $100 après un mois. Ba pie 2000 to 5000. Autika mutali kana il y a du monde avant na tongo aka lukima belé mo kata bakota ba mpasa sombi na abiksi quand même moi famille na c'est toujours ba traître bazaka non par rapport à ba traître bazali et belé Congo le travail vient de commencer Dieu nous fera grâce pour que tango gouvernement vende bandi misala batu belé ba oye banangaka. Est-ce que lelo eza na lelo otoko sembola pe tokolo ba lelo ba nyonso bazana mbongo ya bana mboka ba o ba ibaki so bakangi bango bakatela moto mona ba dossier ngezala kaka o bakangaki mutu pona mbongo bakangaki mutu bakatele me mbongo place ekende ba asi bazwaka ba mbongo wana to batika ba mbongo bakangyoka bakatelo 20 ans parce que ceux bakangi yo ata katelo 20 ans ceux ay pour mbongo so bono mbongo o pige kat mbongo etikali mbongo evandi po so ka ngana tina ibi par exemple 1 million na bimbongo wana tana ibaki yango na somba immeuble mobo na somba ba document wana tinda na balinga beta mnoko le point pour moi mbongo wana evanda menga basi bakayengai mbongo wana liaki mbongo esilaki 100 millions esilaki osubo zunga bokatenga 20 ans na vanda kaka mbongo wana nde après une année 2 ans 3 ans 5 ans et a créé la liberté provisoire après nabimi. Mais na état de toi tout en on deni nzamba okumba makambo. Plus en oka bon. Nali okende okanga bato neza bien. Ya okanga bato wande bien makasi. Ya okanga bato na oyo bayibi ba mbongo. Déjà bato oyo bayibi ke bayiba ba mbongo ya mboka. To bazana makanti ya mbongo ya mboka. Boye ba ke ba okanga bino. Jusque là bato ya pouvoir na basalite.
Tu sais que ça va taper pas de ça. Bon, pas dans bon. Pour ça, tu vas dans bon ça. Comme un président Kabila. Baza na mbongo, baza vraiment na mbongo. Muta kosote. Ils ont beaucoup d'argent, mais baza na souci ya mboka pe ya peuple. Les conseils pour créer ba compagnie, ba usine, ba entreprise, ba société et pe ça ba na mboka misala les amala. Est-ce que l'autre koloba pasteur Chibel yoza mwana banda loza moto lelo au tamboli pe bamboke belo tambo ba frère ici bamboke belo kei oza moto okolelo na bandal. Est-ce que tokoloba jeunesse pe baby na tango président Kabila? Si jeunesse et baby et beba. Parce que ba makambu nyonso tozomona awa to uti nango na 18 ans. Eza ne loko moko te oyo na 2 ans oyo ebotami. Tozaka na mipepe ya makambo oyo totanga na 18 ans. 2 ans, 3 ans au président Fatia Osala Misala. Nous espérons quand même, moi, na yoyebi, na banda ya poko motamboli pe, à partir ya 21h, 23h, pe malgré couvre-feu, mais je suis pas mbiscate. Mais oyebi yango bien que ezaki matata. Pourquoi peuple bana wana ya mabe ya bakuna ba mobanga bien que ya bandamu ndamu ba CCC ezali ba banga kanya makasisi ça il faut pas OK moi mesure wana chef de l'état zwaki et bombi moi licheti moke bien que eza nango mais ezali susu na vitesse na accent oyo ezalaki nango te. Donc nous encourageons ce travail et nous espérons que ce cas c'était bêta misusu ya ndenge na makasi ba tika ta moko tata moko tika la moko passer Chibet to kabwana biso na yo gouvernement o ebimi lobby de to mona ki déjà ba député déjà ba signaki gouvernement pour banda. Est-ce que Congolais peut ça bon chance à combien d'années, combien de mois, combien de temps? Te Congolais peut ça bango 5 ans pour bandine de siko mandat faché bandine de siko. Oh, 2 ans, 3 ans, les qui a lutte pour nous faire asseoir Masolo. Donc, le mandat de notre président Fati vient de commencer à peine 2 jours. Donc, peuple congolais, Bayimboka de partout, Topé Sabango, 5 ans, tout ce qu'on va travailler. Et comme on a qu'à détermination, discours, il y a Premier ministre, les projets, tu sens que dans un laps de temps, au moins, on a changé l'ambo. Ministre Pekoyiba, ande balobi. Te makamba biloko wana ba ministre bazana makamana ezate oya komeka bako ezala ke bandara boka 1 million mo ekota ki bo eko banda pe kala mingi te to sala bango confiance. Tu as bien posé la question bango confiance to yebi ke ba sa musala malama kama ekene pe kitoko dans une année kakana bisa ki on a bi o senga to sene mission na te gouvernement ngou mena c'était kami te zo bima yango ebimi na ebisu une année c'est trop. Au moins, ça va prier et qui te la malembe. Tu bandolia par jour à ta 4 fois. Banda retour. Ablo et Mati le roi et l'eau mususu moi ça va tondo somba 3 c'est comme 600. Liboso et mata. Ils ont mata ce comme abe. Et est-ce que mbali boso biloke mata? Ah c'est mona. Ba imboka de partout. Soki na bamboka bovani na bapoto biloke mataka te anexa se mata na 18 ans kabila biloke mataka te combien fois dollar maté chité ça libo voyez donc biloko wana to zanango choté lokwa nzambe malgré mati a perception même makoki to lia to mela et nous espérons que na lingi ba nous sommes espoir que na moi tango moké boka na moi tango moké on a bien que noter biloke kiti pe komi yele mutu nyonso amna facilité ya ko déjeuner bien ya ko lia bien ya ko vendre bien. Ce n'est pas un problème biloko na nyonso tout peut ça bango chance ba travail ça souka passer Chibien yo tambola partout na ville ki Kinshasa c'est ville qui c'est la propre te ville de Kinshasa malgré la vision ya gouverneur Kinbo Peto n'est pas encore arrivé parce que na habité Kinbo Peto eza na ba route principale de Kinbo Peto parce que mobilisation moko ezate na niveau même ya ba quartier
Puisque vous avez un quartier au Kassavoubou. Non, tout le monde a un chef du quartier. Samedi, moko, yé moko, à côté de balabala, non, tout le monde a honte. C'est comme un peu de netindé. Ma petite est boire ma partout, ma petite boire ma partout. Bah non, bah moi, le côté ma petite, tu as mis quelqu'un qui a 10 000 francs, il y a bah on boit ma balabala. C'est mon petit ça. La ville est tellement sale, très sale. Merci Pasteur Tchibet comme na biso na suka bino mo moni to sembola rabino pona ba yenyo soko le kanamboka na biso vi na biso kitia sa eza kaka salité senga ke ba nani na biso bo telema vema e rosala bien Pasteur Tchibet comme na biso na suka message no kopesa ba yemboka nyonso balandio libanda ba diaspora. OK, bande nyonso ba diaspora bolandinga et partout le monde sont des humains, sont vraiment des humains. Ne réagissons pas le kola batumoko boye au balingi mboka te. Ceux qui tous allez sincères, vous allez voir le travail qu'a bâti notre chef de l'État, Yako Kabwana na FCC, Yako Koisa ba gouvernement wana nyonso, Yako Kota Skoyo na gouvernement Union Sacrée. Comme ça fait 2 jours, né installation bango salamanki, topé sa bango chance. Ça c'est le message central. Topé sa bango chance et tu espérer qu'ils vont bien travailler pour naboke liboso yamboka. Merci Pasteur Tchibet merge ba kosela ki ndeko elezer na papa na biso molia makambo bango balinga ki te bango ndeti zaki loka bango balinga ki bango balinga ki na bango place wana. Te ceux qui ba kosela est-ce ba kosela ba makambo. Zaki ya solo. Bon, ngala landite. Ce que j'avais appris que Ezaka Bambalete, il y avait beaucoup de députés Oyo, Baripostaki. Vous avez bien la carte à Union Sacrée. C'est pénalité. Pour Nanine, c'est parce que c'est peut-être Bango Balinga et Pebakota, ça va prendre la ministre. Mais non. Tout le Bango l'église, ce Mouninga Bali. C'est pas là, ce Mouninga Zu. C'est pas là. Est-ce que Banga Bazo va député, nous sommes 500 na Bakota Mbamo Bazakuna, va ministre. Et aussi matin. Batike na baningo bazui nzambe lokumu bango pesu bazana ba ambition pe étoile wana na mandat o ekoya ba kokota kaka so yi baboya ki tonga to mona mbala moke c'est que na Union Sacrée ba très très bazé su ya makasi po ba député za ba elba tuna bango batinda bango bato bazande to mona ndeti Moïse Katumba za ba député nana za ba député mais bango nyonso ba ki Union Sacrée so obino boboya c'est que bezo pas ba kondina ba Union Sacrée nenge bazana ba très très bazangité bazala kaka muna Jésus-Christ n'a 12 apôtres mon ka retraite bon ka ya bato de kosambon c'est lié pende om to monde bango ba signer te wana pona le temps mara ko bi mora ba to signer ki poto lia ki to sala ki boy bilobela mutamaele soka lia ko ba bêtise wana ko lia lobango to zwa non c'est pas des discours encouragés ceux qui te lia on t'a pas forcé de dire ça. Si toi-même tu sais que Koulia nous allons m'abeiller, à la prochaine, Kouliate. Kouliate. Hein? Donc, dès Marambe au Kende, et le Rongai na Zoloba, le roi tout ce comme on a souhaité mission Nabiso, topé sa bango chance, to souhaité bango bon travail. Ceux qui te lingi mboka, ils n'ont pas encore travaillé. Topé sa bango temps, bat travail pendant 6 mois. Tout bandesco on critique. C'est pas maintenant. Non, ce n'est pas le temps. On avait besoin que le gouvernement s'anine. Et bima. Gouvernement bimi. Non, on doit travailler. Non, tout ce la bango basala. Et tout peut se avoir bonne chance de bon travail. Merci beaucoup na bande konaso balandi biso moni to sembo na Pasteur Tchibet ezaki par rapport mosala nzambe o to meki ko betane maramonyo somboka na biso beti par rapport ya bande konaso ba kufa na este par rapport ya Monsieur Willy Bakonga o déjà a usko zonga awa to mona to landela dossier anti ba ko sambisa est-ce que mbongo wana ya mboka na biso ezongi na kati ya gouvernement Mbongo wana pito senga ezana makambe belé fo sala na kati ya mboka na biso. Merci na Monsieur Didi Pumba ko landa biso na kati ya Lyon o apesa biso chance to simba miko pona ko sembola ma union soko le kana mboka na biso. Merci na papa Léon Banze papa moko aza costaud papa moko solaka bien merci na maman Émilie Nzemba motema tous pepele mbeto ngala mto kutani mbala samba émission ya ciao. Congo France Bisona bango bango na biso bisona bango ekara molai France.com site ya Kolo Masolo ya danger Masolo kitoko Congo France.com